Ile kelama Isali mami buhe bele Olelo ye bandite Mbote mingi na bino bandeko balandi ya vovamu television etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bolamusi baindo na pongi totondi bino botondi na tango pengonga oyo bopesaka biso na kati ya émission na bino mokolo mwa lelo esika wapi toyaka bongo koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo totondi bino penza botondi lisusu topesi bino bambote ya mingi na bisika nyonso bo zwa mitango pengonga ekoki oyo wapi tolukaka koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo tikato simba babuku na bikomeli pona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa nsona mwa tuku mibale na sambo na sanza na biso ya misato kaka na eleko ya yambo na biso ya mvula ntete na bopemi na biso ya sambo oyo ezali bongo kokende kobenda ya suka na tina ya kosukisa sanza na biso ya misato tobalisaka yango na manaka ya bapaya na tina ya bosusu na malonga ekoka bongo kozala nde mokolo mwa lelo kati na manaka ya bapaya tozali bongo mardi le 14 décembre 2021 kasi ya motuya tango nyonso tokotalisaka na bino ezali manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko ya baindo tolobaka na bino esengi bosimba pe bokoka bongo kokanga yango penza malamu po yango nde kosala boyeba maleka ya tina na kati ya manaka na biso pe kosunga bino toluka kolongola manaka ya bapaya na kati ya babongo na biso kasi koyingisa manaka na biso baindo soki kokoso mikozala bozanga te na kobenga biso bokozwa biyano ya malongo ekosunga bino boyeba pe lisusu longi kani manaka na biso ekotambolaka na kati ya calendrier africain bokoko ya baindo matono mingi bandeko balandi ya vom television tosukaka biso na bino wana te se na kotalisa bino manaka ya mokolo kasi tokoyaka lisusu kati ya mabota na tina ya kotombela bambotama elamu penza na babotami nyonso ya mokolo mwa lelo bino banso na bisika bozwami totombeli bino bambotama elamu bambotukulu ya mbote kimia mfumuki mbangu totamokeli akanisela bino penza na kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na tina ete bokokisa maibosila koyena yango na mokili tika kati na bisengo nyonso penza kokota na kati ya libota ya kilandi tutala elongo na nengwa luzombolo toyebi ete bisengo ezali po lelo bosepeli pona kotombela ya biso mbasi mbotama elamu nengwa mafuta vwangangu basila kobota mabongo mokolo mwa lelo ya yana yebi ete mutema ekiti bisika yebino bozwami totombela na bino bambotama elamu tata mokeli akanisela bino na kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino kasi tozonga nanu kuna epai ya nkumongala totala bonzenga bwa bino pe totya baloyembo oyo tosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino Lelo mbotama na yo Lelo mbotama na yo Lelo mbotama na yo Lelo mbotama na yo Tusebeli na mbotama na yo lelo 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 Mateno mingi bandeko bandi ya vom television te uti boko kembela mbotama elamu ya biso mbasi nengwa mafuta vwangango nengwa luzombolo bomilengela sima na biso ko bimena peta vom television tozo ko kabola bisengo elongo na bino ya kimpa bolengela makemba wangila pe musuni ezangati mbotama elamu lisusu na bino na bisika nyonso bo zwami matono mingi balandi ya vom television na bino pe bayosepeli totombela bino bambotama elamu lokola ya bandeko nyonso boyeba kaka na kobenga biso na banimero ezali bongo affiché na sa etando ya vom television avant 48 heures manaka na bino esengi ekota tokoyamba yango pe tokotombela na bino penza bambotama elamu kolonela bongo bino banso bay oyo bokosepela totombela bino bambotama elamu tozonga kuna epai ya nkumongala totala lisusu nini oyo balengeli biso lokola video de jour esika wapi tozwaka moko ya liteya tolanda elema ona bokebi tokutani biso na bino na simana des vents d'une extrême violence très localisés
et qui rasent tout sur leur passage. Les tornades tuent chaque année entre 300 et 400 personnes, dont la moitié aux États-Unis. Le phénomène se forme dans les orages, quand une masse d'air froid s'enroule autour de vents chauds ascendants, provoquant des tourbillons allant jusqu'à 500 km/h. Pour autant, contrairement à d'autres phénomènes comme les ouragans, difficile de connaître l'impact du réchauffement de la planète sur les tornades. Balayé comme un fétu de paille, le centre de Mayfield dans le Kentucky est réduit par endroits en un champ de ruines. Une ville de 10 000 habitants, épicentre du passage de plusieurs tornades dévastatrices ayant balayé le centre des États-Unis. Le bilan est dramatique, plusieurs dizaines de morts, une catastrophe historique selon le gouverneur de l'État. This will be, I believe, the deadliest tornado system to ever run through Kentucky. Now, earlier this morning at about 5 a.m., we were pretty sure that we would lose over 50 Kentuckians. I'm now certain that that number is north of 70. It may, in fact, end up exceeding 100. Le Kentucky n'est pas le seul État à avoir subi les ravages de ce système de tornades. Le Tennessee et l'Arkansas déplorent plusieurs morts. Dans l'Illinois, plusieurs personnes sont décédées dans cet entrepôt d'Amazon. Toutes travaillaient de nuit dans le bâtiment quand le toit s'est effondré. Joe Biden, le président américain, de son côté, a également pris la mesure du phénomène en annonçant le déploiement des agences fédérales d'urgence dans les zones sinistrées. I'm monitoring the situation very closely since early this morning. This is likely to be one of the largest tornado outbreaks in our history. Les services de secours de leur côté poursuivent leurs opérations pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres. Selon le gouverneur du Kentucky, il faut remonter à 1925 pour trouver trace d'un phénomène similaire. Matono mingi bandeko balandi ya vomu télévision etando ya bonsomi ya bwania pe ya bolamusi bainjo na pongi ya solo tango nyonso bakana bino ete maimanso tokotiela kabino kati etando ya bonsomi ya baindo ezalaka na tina ya kopesa bino mateya oyo ekokumbela bino boyebi ya solo bosili kolanda bongo tornade oyo uti bongo kosalema kuna na mikili ya bapaya précisément na mboka ya États-Unis. Tornade ezali nini? Ezali mo pepe wana bozali komona oyo yaka na bokasi nyonso ya kubuka ya kukweisa ya kupanza kasi neso nyanjila mfumukusu kia muzana pana na Angola esi bakoma mikanda pe batalisa loposo pembe baya kosenga bolimbisi pa ya baindo soki baya kosenga bolimbisi te bako betama na balolingi nyonso na mai na moto na mopepe bako kundama na mabele nyonso tu ya pasi kokomela bango mikili kine bakokoma na esika ya kosila ebeta maka kasi bazali kokoba lisusu kati na kobeta mapo tango ya baindo ekoki yango wana babeta kasete na bino baindo bayebozali na mikili wana ngonga yango yo boluka komizongela na bamboka na biso ya baindo atako na pasi to kufa kaka awa po ete sika oyo liwe ezali bino pe boko riske ekutela bino wana te bozonga mato imangongi ezalaka na yango na tina te lokola bango bazali motangisi bayene leko na tina kotangisa baindo nyonso bakolobaka na biso tolobaka tobwaka ta moko te tozwaka yango ekumbaka mateya okati ya biso popesa biso bososoli pe tamboleli ya malamu na kati ya bomoi na biso ya mokolo na mokolo tozongiseli bango lisuma to neso nyanjela mfumu kusonkia muzana mpana na Angola pamba te na nzela na bango ndisika biso baindo tomoni lisusu bongo nzela pe toyebi ya mingi oyo tokoposana kanango liboso na bino bandeko balandi tika tozongisa matondo ya mingi na bino banso balandi ya Vom Television na molongo bisika nyonso bopesa biso tango pe ngonga ya kolanda kama na bino na kati ya emission mokolo mwalelo tika maitotali epesa biso mateya oyo kokumbela biso lisusu bongo boyebi soki bosepelaki na biso tozongisa matondo na tata kwaku ya Kalau maisha kuna na sima ya kamera elongo na tata mbala mantiadila basunga kibiso longo na kumungala kuenteni ya réalisation pe montage émission na biso mokolo mwalelo bozwa kibiso na sima ya ngonga toyeba ete mokolo mwalelo kati na manaka na biso mokolo mwansona mwatukumi bale na sambo sanza ya misato bopemi ya sambo eleko ya yambo ya mvula ntete mobu monkama na tukumi sato na misato kimia mfumu kimbango kati ya mabota tokutani biso na bino na mokolo ya nkandu ya lobi botikala malamu. Yeah.
ebele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele olelo ye bandite